Kati ya mboka ya dingi pama na omwande na koloba te mais po tozo koba ko tambola lisusu tozo koba ko kende lisusu ngai wa bino mama bibiche nazo ndeko oya yawa ko consulter biso amoni pe passe mais to senga na papa président de la république abongisela biso to zongo yaka na ba voiture ba a seré ben indien na ba koma na nga ntuma manoka Tuma manoka siko posa na wezani posa na nga ezali mama bapesaka biso pe basowaka biso mama tala nga lokola koma vive soki mobali akufi tozokende koshite tozokende lisusu awa ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever crew for donc pour na yebisa bino ke na kata komi na ntiele mais donc la ville provinciale comment on lobby ya Gentini Ngobila donc na kati ya bongo na zamba penza mais na confirmer bino ki na za na kata commune ya Ntsele donc na minute titu bongo na okota mer mantula il faut comprendre que na minute na okota boye na mboka te na kata commune ya Ntsele donc na osala peut-être tourisme pour na tali sa yo ki même mantula soto ye ba ferme ba nini soto to kata pe na mwandangwa bon to somba aba ferme ba bilo nyoso to zala ngoposa na kota penda na koti système na biso même en tout la tango ya faut sentir de to kota makasi penza donc découverte makasi na biso mon boss Roni toza kata découverte penza ana kati ya commune ya Ntsele tokiti penza tokiti ana kati ya obenga ngo zamba ferme mère bosse na kati ya zamba tout reso ekini olukanka to kita bakotongo yo mona ba paysage yango o na lo baketoza kata ville province de Ngobila na ebite so mo vie Ngobila le kape bakoto yo so to ngaka nga vanda na commune Kinshasa o nga vanda na Gombe et puis ba ville beza ya sikezala te o to sa mo mabele mo bopo to into sala moi place to koko sala ta mo nini ezala kate tout ça la banque ya mboka na biso rien oh ndoko ande espace ezali ba état ezali marambo ezali na kati ya mboko batuka volonté kaka ah non kati ya bat non kati sa pont au pont botaka pont un système poto koti kati ya mwa mayo non kati ya malembe na obanga po so sakani odindara du yo kanti le roi ya mukie mais soka welela ngati et place toko tonga ba biloko ebele kote pia na mona moi pembeni kote moi ebimelaka
Mbote na balandi ya émission Femme en Action Plus, Maman Femme en Action Plus, Maman Bishbo, toi tamboula na kata découverte. Ya biso podcast bazali ko tamboula papa Roni, Malunda mana papa Yannick na bosani te mère Mantuila. Tozana kata découverte. Ah nazo betali solo, ngai Mama Bibiche longo na grand mobali moko boyare ngambe soko talie na simoko kokaete. Elongo na messe Kofi na sima grand monsieur babi le grand caméraman. To uti ou to koti na kati ya zamba. Donc biso na obeta liso mbela makasi ke toza na kati ya dingi to lobi commune ya Nsele na nzela ya Njili brasserie to kenda kika bokula na moto ti to komi na dingi. Donc na mobali ya kitoko ba oloba ke Kofi olo midete ya sindite mais Kofi le grand caméraman de toza na kati ya mboka ya dingi. Na kati ya mboka na minute na na kati ya zamba na na kati ya ferme. Donc on lobi ke muninga moko lobi ville province de Kinshasa. Mais na minute soko to talani ya boloba ke na kati ya zamba pona ko yebisa ke kine ya mboka moko bohosaka na ngote. To kuti batu pena na kati ya biso lokwa bapaya to tamoli en tout cas na katani na okoka kutute na kati ya mboka dingi o to lobi toza na commune ya Nsele na nzela Njili brasserie de bisika biso tozo beta mwa mbela pona kotala ke mboka esuka ba kote kuna te papa Roni bana poto bolanda kote donc mboka esuka kote to ngana vanda na kasavu rien ya kokota kana njela Njili brasserie kota na quartier 1% na ngana papa Kofi to pusani grand monsieur moko akitoko tito komi na kati ya mboka ya dingi pama na omwande na koloba te mais pour tozo koba ko tambola lisusu tozo koba ko kende lisusu ngai wabino Mama Bibiche nazo yebisa bino toleka poto découvrir makambo eza na kati ya mboka dingi. Ana kuta na ba pire vieux o na kata mwana moni papa na nga batelemi baza pembeni donc pembeni momo na nga na otambola bona na mbwa na ba papa batelemi na omona papa mandefu o abetaka masolo na olokota kutu micro na nga po na tuna mwa motuna po makambo il faut tuna motuna po il faut yebisa na batu ke awa soki papa mandefu te ba papa bazebele ba responsable po na makambo etali mboka na biso surtout na kati ya ville province ya Kinshasa o tozali ko benga commune ya Nsele bokula okiti na quartier 1 zone de la Njili brasserie dans na quartier 1 kuna il faut voir papa c'est comment après c'est comment fona na wenze biso tozu transport na biso na wenze à 6 à partir à wenze 6 nde biso tozu transport ya dingi na kati ya na moto parce que ba difficulté to kuta na pe makambole donc toza nga to meka ko poser ba question na ba o baza ba natif ya isika oyo. Bonjour papa. Bonjour. Papa nani? Papa Mandefu Mandiangu Jean-Pierre mais kombo yeba na Mandefu. Ceux qui bo komite na wenda si ata moto donc yeba Mandefu komi. Mpasi tozana ngwawa ya ya nzela. Biloko moya ezate. Ndeko oya yawa ko consulter biso amoni pe passe. Mais to senga na papa président de la République abongisile biso tozongo yaka na ba voiture. Ba sere ba indien. Na ba chinois ba sala nzela tozongela bongo. Na bino be kozana posa na biso. Talawa. Merci papa na moni ki oza déjà na besoin ko bebele menga na so lingana obetela biso mwa musoro muke parce que tozana besoin kobeta mbela na quartier tozali. To lobi ke tozana commune ya Nsele. Quartier dingi. Donc nazo lingana tuna na mbela pona kuluba makabota nazo muna ba ferme nazo muna banda ku mususu na kati ya ba ferme beta na mwa mbela lisolo ya kati ya zamba o ezandenge nini e bandaki wapi ezani nyango pona makabota li zamba po makabota li zamba mais c'est payara ya ki kabuli pezana tera kabuli pezana apesa na batu bazako sala te soko sala ka okozwa mabele te po to se retrouver bazala ndenge moko na batu bazo sala ya sali aubergine mutazana compagnie ya ko somba to ye awa mais sengila kitu mutu na mutaza na lupangu na ye dino moni bandaku mutu après 100 mètres ndaku après 200 mètres ndaku mutu mutaza na place na ye po ayeba akolia ndenge nini akosala ndenge nini dans un premier temps tuzaki na manenga biso nyoso place moko to yaka bilanga to zonga net na mboka mais bakonzi
na ba mikolo na biso batata ba monike te tokenda ba place oyo tovandeli pourtant olembi la osali musaso ko bwaki mbile bimi obani ko bénéficier yango wana tozali mutu na place na ye nete awa bazana bandako na bango tozana bandako na bango na biso mutu na place na ye po ayeba ko bongisa na ndenge pe to komi na makambo ya agriculture liboso ya kini normal naturel siko to komi na agriculture industrielle ezoluka ba fiante ba fumier ba nini yango wana UNICEF pe côté libiso wa nanga moko naza membre ale azomeka kosunga biso na makambo wana me pasi ya nzela ba difficulté ni bozalaka nango penza na kati esiko pona nzomona esika oyo kotala mboka na biso il faut ba exploiter yango le premier citoyen de la ville son excellence Jantini Ngobila Mbaka na ebité ya soki Kinshasa suka côté ni menga penza vie Jantini na komi penza son excellence na kati ya mabele na opesa annonce tanga na première dame o azali na coalition ya de la femme na coalition de femmes na zopesa mo ambela pona kotala esika mwa milone ezali za bisika mwa bakoko tchalo boko po ba mama bazana mposete bolango ekota na kati ya mboka na biso koyebisanga ba difficulté ni bosana bongo na ebite ke papa mususu akokolo ba papa okopusa na polo ba pona zana ba papa ebele po isiko ba mama penze za mwa kaka papa esko okopusa no ebisa biso mwa lisolo lisusu ndenge papa otiko beta pona makambo etali mboka oyo mboka ezali ngo pasi za zo mondo yo kote bisawa bilanga sate ba moite sala bilanga sate alors tout le moite transport pe oyawa passe. Alors, ma camion, ça, ouais, ça passe. Alors, tout ça, la commune en Chile, mais ils ont le Colomboka. Nous avons un Congo, la province. Il y a un autre Sengi, nous avons un Gérard Dinding, c'est comme un prince. Mutu qui va nous comme, voilà, moi, côté biso, moi, bien moyen au bim. Moi, pas de pas comme le cola montano. Mais je les ai bien dit. Ce que je les ai bien, pas faire ça. Pas parler belle basso, pas faire mes belles. Moi, pas qu'ils ont bien, pas comme moi, côté, exact. On dirait comme exact. Yawana, pas de avoir transport. Pendant que le wawa, au comme la 6, n'a mon pic à pour nous passe. Ce que compare la 6, j'allais. N'a transport, puis tu vas se plier. Donc, je vois bloqué matin. Moi, tu y a, il est bloqué exact. Yawana, c'est comme le matin. Gapé, la jaillie, la route qui ça, il y a un macron. Comme les exact. Oui. Komona na kati ya Kinshasa nde tozotambo na kati ya mokili ezala bandeko mususu to bandeko bazana mboka bapaya papa bazali ko uta na mboka bapaya bakolakisa bango esika kosomba lopango mona basombi kaka na bisiko tozokanga makama molonge eza makasi mais kotala ndenge commune en sele to kutani na onto moni keza vaste boye conseil ni ko kopesa na bato bako uta to bato bazape awa to bazana bamboka poto pona kwa kosomba na kati donc conseil ni ko kopesa baninga po ba ya pe ko exploiter esika o mama ndenge komi na nzela yo moko moni bandako wana nyonso moni etelemi wana ba parisien ya poto bazo bayebi valeur mabele sikoyo oyo abiso abambwa mususu oyo bayebi valeur mabele te ba parisien awo ba koti mingi batongi bandako kasi nani ba exploiter te likolo ya transport nzela eza mabe bazo tonga timo ya lelo soko ye jour à samedi ko monde ba kare belezo kotawa ba pareze bazo tonga mabelo eza pesena ding depuis 59 lama atika ba to ya yambo oba banda ki deja bango nyo ba kufi oba tika le bana na bateko nete iye papa mutasede kama place yo azanteko yo moko moni mwana mokene tiye aye kuluka mabele we unazopesa coup de chapeau na bande ko mibali pe belé ye pe aza mwana poto taza pena na Kinshasa mais aluki pe asala nini aya ko somba mabele donc ebela baninga baza na Kinshasa ebele bazaka soka luki mo esika ko somba akeka ko somba moi demi côté kuna ya katikati menzo kande espace vert eza na kati ya commune ya Ntele net oyo ya someza 5 hectares soko au PC bien $6,000 ozuma bele ofeleke étendu à 5 hectares 100 mètres sur 500 mètres. Abela munene. Yo moko zo mona bambila plantation ya munene zali awa. Mabelo yo akoko zongisa mbongo wana kana mbula moko. C'était soka akoti na jaka des difficultés tout ça nango pona fumer. Fumer pour vous camion à fumer banaki moins ekomawa. $1,500. Faut foutre. Bon, biso ba musu to za na mbongo wana te. Zo mona to zo kokosala vraiment jardin munene te. Faut za na mbongo. Bataki ba jardin comme na bataki soko pomper te rozwa elo moko te yango na lobby
nzambe asala prince ndenge bazosala yango ekontinue ti dingi ekende ti mvululu po esunga biso. Donc ce que continue ti dingi eketi vululu ndongo solo bana seke biso tokozanga poireau te tokozanga aubergine te tokosomba yango na moins cher ezali susu na cher te ekozala susu na cher te po akifunda pondo bamama bazotia na moto 15 000 ye akobénéficie combien kifunda pondo kamoni na nzela ndenge ezosirikela bazofuta 15 000 17 000 bona mbongo ye asombelaki lero akoteka azo se trouver te mon difficulté tozana bamama akoya kusonga biloko kubima boye bazofuta cher asoko to kumina ba camion moya fude bafuta tiso cher exact. Donc difficulté makasi ezali ezaka makambo etali nzela o to moni ke bazo sala déjà nzela l'air tozoya mais loko eza souci ke to comme na côté moko boto moni nzela e comité pe eza na place mususu nzela o basalaki mais to comprendre que ezo sala mapenza malamu te. Or na kati ya mboka na biso toza na richesse ebele surtout na kati ya commune soit na kati ya ville province ya Kinshasa na commune ya Nsele o espace vert ezali bakoko exploiter pona bilanga bakoko exploiter pe pona kosala makambo ya minelo kuna banda ko étage ngolo bike ba parisien bazali ko somba bazo sala ba flat bazo sala makambo ebele donc nazo ko conseil donc biso tozolo bakeno bana kin bana poto bazo kamba biso lokola bakonzi ya mboka esika oyo ya ko tambola ko luka ko yeba ekozala mwa malamu pona ko exploiter o tozali na kati esika ya commune ya Nsele e uti uta kuna place ezali pe koto biso tozali donc exploitation nango ezo na besoin que mutu nyonso ko comprendre que non et oyo na koko kana développer na kati ya mboka na biso e ko suka kana kati ya bureau te siko ato comme ko kita muke poto bima poto ke na bamboka siko poto meka ko kuta na batu to tuna batu par rapport à ba difficulté pour la réalité oeza na mboka na biso donc biso tozoleka déjà bino bolanda botika be mana me biso tokoya kaka lisusu po ezali ka mboka na biso pona ko exploiter makambo kitoko biso tokutana wa donc zele ezali tozokoba tozokita lisusu donc bambile ezokwea makambo tomoni. Donc ndenge kana oyebisa bino na uti na kati ya ferme siko na bimi nazane bandeli donc tolo bana kati ya mboka na ekuta siko na batu bisika banda pat bavandaka donc bandaku na kati ya ferme kuna batu baza liboso ne bandeli bisika ba moto yaka kosiema vraiment yaka etelemaka nde nazobeta mwambela nakutana batu pe batu moto basali nakutana mama na ngai koko na ngai on zoluka na meka tobeta mwa lisolo mukena koko bonio bien koko oza malamu aza malamu koko biso banzile eza bien de koko na banzala makambo nyonso koko okomona bana tongo na lina ngai tenga koko na yo na bakongo bopesaka biso bopesaka lisusu te koko babanda kopesa bino bakombo banda pesa bino baloso to bano na baloso bapesaka te koko tala siko to kovivile na nini koko na ko vivre yo na moni nga na uti boye na moni tala bilanga munene kuna koko koka suko sala bilanga te donc maman mère mantula koka lobi na ba Kongo wana otikela ke otindela ke lisusu te da olobi ni mama mama na sukize kaka bongo mama banzela pesa mabe mama tokenda ka boye ko joba moto na makolo mba musuna kokite na lala nzela no komatina 6 na 6 okenda kosani kasi bana baza kuna ato yakine salon boyaki kaka salon bamibale biso basomba zamba mibale bakufa biso totikala baveve otikala veve siko otikana bazamba seke zamba eza na mbongo ebele zamba mbongo ebele bongo nasalaka te nakoka te mama nga nasalaka zamba yo oteka zamba to nateka te zamba nanga ezali zamba no ezali mais oza na posaka batindela yo mwa bakongo wana oza makasi ya kosala soko na dwi bato bopesenga bambongo na dwi bato baza kosala nga na okoka te koko yo okoka lisusu nakoka te nalembi kombo na ona kombo na ntumba manoka yo kotaki awo yakala mbula nini oyeba lisusu bana basomba bazambo biso tokota to bano yana makolo kina jiri kuna mama wana oza na bana boni wana zangi na mwana moko
Vous allez mwana moko bana nyoso boteli bango awa. Kaka mama, kaka. Bango nyoso na bakoko na ba dina ozi bango ka kaka mama. Ba muso bakufa na bango na terre na bana 4. Mais osali musala makasi na kati ya zamba. Musala makasi mama, tosali mama. Nzote ezalaki neti yo mama, yo kutoza kitoko po yo za koko. Merci vraiment. Koko na sepeli makasi pona oke betali solo mbela kasi loba likambo yo sana ngo posa po bato bazolanda biso bayoka ke baya kotala pe koko baya kosunga ye opesa nazalaka place nini yo zalaka wapi betali solo na yo. Nazalaka na tenda awa zama na biso yango. Na biso bayoka yo. Papa nazalaka na tenda. Koma nanga ntuma manoka. Tuma manoka siko posa na wezani posa nanga ezali mama bapesa ka biso pe baso ka biso mama talanga lokola koma vive so ko mobala kufi okomi vive mama paso to zanango boso ka biso siko awa pona nzela babongisa pe banzela kurezalaka ezate to kono zwaka nino moto tina maneng na makolo biyo zolongwa tina manengo ke kozwa moto tina manengo ba musu na ko luka bana bibali ba memi ngai bako tenga ko na zwa tango na zaki na malade mamba memba ngati kuna ana makolo na za kokoka hôpital ezate hôpital munene ezate mai pe zate ka ko tomelaka ya teno ba na likolo ko na ba tshaba ngulu tomelaka mai musotu te mama moko mai ya kosukola kaka ya nzela kaka wana kaka mama yango na pe kokosalela bilanga kaka yango wana banda bokota banda to kota kaka mai kaka yango depuis 59 lero wana bangulu bazala kite lokola bakota boye mama mayo ya biso soko na mimi kuno ko loba mama o eza mai te yango to zoko kufa mai eza mabe na microbe pour pesate etikala pe kozala te ezate mama bana mokili banda mais toza na kati ya commune ya Nsele pe na kati ya ville province ya Kinshasa botala ba bisiko babengi ba recoin bisika ya koexploiter bana poto bana Kinshasa bandeko bazana besoin ya développement ya mboka na biso je sali wana nazomona ke non le bourgmestre ya commune ya Kimbanteke na ebite soki koto bokomaka pe nazotuna makasi penza na ndeko abukaka mon vieux que je sali son excellence ye ayaka kobuka place des ordres za na ebite koto soki boro babukela ka bako kitanango koto pote babongisa nzela en tout cas na ya mingi ya kolobeza te tozo tambola tozo continuer kokuta na susu na bato bakoza na mwa maluba bakolo po toza na mboka mama na ebite toza mwa liloba koloba pona makambo etali koto po biso to ye to sepeli mupepo eza koto ezo sepelisanga na ebite mama maluba ni okokoloba na lobi na bino bakonja mboka botiela biso transport Okoto yo ndenge eza boye to ya ka makolo kozonga pe makolo to la mukaka 4h 3h na banzela pe ba risque ezali soki mutuka pe eza to kota na biso to futi transport ana na bakifunda boye to ke nango kilo ti kuna na Kinshasa nde na za boye kilo makasi to zokoka lisusu te transport ezate to memaka ba kilo kaka na makolo na mutu soki po lete mayo mema kilo ezate mais soki mutuka ezalaki okene na yo bien osombi biloko na yo okoti na mutuka osala nini okei to na besoin ba transport na ba mai batiela biso to mela ba mai ya mabe mai wana ko melango te mais ozo melango kaka pona nini pona passe na ko tuna mwa motuna muke koto bato ba yaka kozaba lobaka ba pesa carte électeur koto pe bozo carte électeur carte électeur to zwaka kitoko ba carte électeur to zwaka to zwaka ba carte électeur ba député ba komaka pe koto yo ba député ba komaka siko ba député ba komaka koto yo mais balakisaka te ke pasi eza koto akoyaka kazwi mbongo na ye mais po alakisa ke yo tala bisika boye difficulté ezali balobaka na bango te balobaka na bango te donc siko nazotuna matembele oya yo oloni yo moko to ekosomba na kati ya zamba te matembele na sombi na loni te na ye kosomba nga na wuti siko Kinshasa nafana na mokali nde na ye kosomba alobi na keteka na Pascal nazo rectifier toza na kati ya commune ya Nsele nazo préciser penda que non na kati ya ville province de Kinshasa na kati ya commune ya Nsele nazo kene muke nazo la kisabino place toza na quartier bazo benga mboka o bazo benga ngo dingi o bande ko belé basala ka plus musala ya zamba
po zamba ezali kofuta na kuta bande kona msusu bazolia mwa likabu na bango esenga mwa bien na biso bolia bon appétit tozali na ebite fufu ngo penda baolia na ngonge sengeli posa olia mwa ete na kuti basi kitoko ba bakota pe zamba na ebite so na koko poser question na bande kwa mibali po bango bazaka apte na mbote papa mbote maman. Bon appétit Merci. na moni bino musale zaka ka pondu kitoko fresh na ebite mwa maloba so boko ko lobela biso mwa liloba muke oboko zana. Bon franchement biso toza ba agriculture, ba agronome tout fait parce que toza ba jardinier. Chacun se débrouille de sa manière. Mais eloko ezanga biso nde batu bakoki ko épauler biso na musala na biso bazala te. Toza ko se forcer na muke o tozala nango. Tosenga ba appui batu bakoki ko fournir biso comme fumier, motopompe et certaines choses autres que ça la pour jardin. Le sunni to sengi yangana. Est-ce que o boko ko sala pena na kati ya mboka o papa na dingiding na quartier ceux qui ba lobi ba exploitant boko ko laisser ville province ya Kinshasa mobimba? Bien. Bako laisser province ville province ya Kinshasa mobimba. Et ko laisser mangatu d'abord. Pour baliaka au bilo moko bezo mona ni ba transport salam. Ba mama baza ko ya ba pondu, bandunda, matembele, do biloko nyonso. Bazo souffrir ya kokumbaka likolo mitu. Lokwa toza na intérieur ya ba Congo mais toza na kata province ville ya Kinshasa. Na ville province de Kinshasa o papa na biso Gentini Ngobila Mbaka zali ko kamba donc na kata ville province ya Kinshasa pe na kata commune ya Nsele. Voilà. Yango wana tozali na biloko nyonso o ekokike e bana ko protéger e banda ko protéger Kinshasa mais e bimaka na pasi. Masunga mezate eloko moko ezate banzela bino moko bozomona transport mobulu soko mati moto te ça ne va pas. Ndenge mama na biso wana aza ko lobela bino kuna position dans la position na ye est-ce que ko longo ti na maba na makolo mama wana na pasi ya malade akolongo ti nzil brasserie na makolo na pasi ya malade akokoka akowi okoka ti pour nini toza possibilité te transport ezate ya malunga banzele za ya bien bakoko bongisa ngo pe mais to comprendre te nini to loba Kinshasa ebeba. Mais la moni mokonzi mboka zo pesa dingisa pote babomisa banzela que je salue son excellence le président de la République que je salue. Na mokonzi mboka na ko uta na ngai kuna place ta kiteli na zo nzela nazo mona bazo bongisa nzela mais to comme na place moko ta katikati neto moni mabele. Mais nazo mona ke programme ezali ke bakonzi mboka bazo meka ko bongisa nzela na ebite po na kokoma kote parce que ezo senga pe makoki. Oyebisange loko nini penza boza nango posa po et permettre batu balia ce qui apparaît aux anzela et loko ni mokoza nango posa pote bo sala penda bilanga malonga pote batu balia po lesa ka déjà batu voilà posa ke na poso ya bilanga mbongo ezate au salsa misala na bilanga eloko ali boso mbongo ezate ndenge tozolobela ba jardinier ba nyokama mbongo ezate akosomba kisi na nini akosomba fumier na ye na nini. Bon, biso pe na ndenga bunzambe okokatisa bilanga banani bakokata bana bakata bilanga na pamba ezangi mbongo bakokata te mbongo nde ezate soki mbongo ezali misali kosalama nyonso wana tokozala su na pasi te matondo mingi papa na ebite na muke nazali nango yango wana nazoloba po tokobakisa ebele te po mokili makambo eza minene moya mitungisa ezati. Merci kande na yesa bino totiko tozo kende ko chiter tozo kende lisusu awa donc tozo baluka kaka pona to silicité. Maman bosse ofandi boye nini ozoteka nini? Nateki makale sile. Makale sile teki saki bobimba? Ndabuka. Na mokomo mboteki ka nyonso sile. Ndakuna yo fanda ka? Nafanda ka. Yo komno mama na ye? Mireille. Mireille.
Osala makala to somba makala. To sala ka to itaki kifuta. To yako papa ko kilavanda awa. To yaki andaki sebiso place to sala. Bosa makala. Sala bilanga. Bilanga o ezalia kitoko bosa bilanga boso saboli ape mbongo. Melo nyezo tumisa bino. Biso. Lo te mama. Vous en avez bien. Obimisa biloko kendo teka ko na 6. Bana to yaki pe nanu to bano bimisa bino te. Bozo sana musala. Sana musala. Na papa. Na papa. Tata ke musala l'église. Yusko tkalika bosa mo msrote. Tikali pona ka musabilamba na kitamai. Mai zana se. Mai zana se bi. C'est super. Na bébé, vous êtes bien, bébé. Wa bien na moni ndo mpepe kitoko ndaku kitoko na éviter bilanga na bino kitoko tozata tondolote. Tondolo ezate bisoka azamba la zamba esobe ezate. Esobe ezalaka te, place tondolo bimaka. Mais zamba la zamba bwana nyonso. Boleka kitoko. Nyonso pepele. Na mona ka santé na bino kitoko, na mwa pe bébé santé kitoko do saveli bo mai kasi, mai pe zalaka. Mai pe zali mais mai to mela ko na source. Bon mina mai ya source. Ko ezali. Ko ezate. Bongo banzela. Banzela pe ba difficulté zande to bongisa kaka to yebite un jour. Et c'est propre veille au côté la biso awande to moni côté to witi autant dit bois sende ba bon ça to yete biso be côté comme la biso mais ba mobulu ezala kate mona kuluna o mona désordre biso côté makamwane zati côté pe bo votaka to votaka bo sala ki ba carte d'électeur ba député ba komaka merci ko banda pe to zaki ba kaksi nde nan babandi ko lekate comme bitide ndenge zalaka ya solo na quartier nsele biso to za vraiment na mutu ezake ya site o biso to hotela mutema o to ko voter donc nyonso ko yakaka to ko yamba ye kaka. Merci beaucoup. Non, il a bino ba député Maman, na sepel makasi ozana bato belé bat bazé belé tukuya bango baluka kaka yo moko yebika Kongo linga kaka loko mo boetalaka. Merci beaucoup maman. Akozala vraiment. Teto ya pona kwa kotala bino to sepel na bino na quartier na bino na commune ki ya Nsele mais totali monene na commune Nsele en tout cas to moni ke oui na mboka na biso richesse ezali. Donc o batu misusu bavanda ka musika mais na moni ayo vandi oza à l'aise ba désordre zate na zo mona pe ke non ba kubuna bazalaka te bien que courir za pasi mais ba difficulté za suste so ki mutapeli si moi groupe électrogène na ye makambo eza nango kitoko ndenge batu misusu bavanda na poto mona ki bana moi zamba na ye maza à l'aise mais bino mozaka kuna na kati embuta soto pusani koto na kati ya koto tozali ana kati ya dingidingi oh quartier dingidingi au moment bato ko exploiter ba zamba ezali bato ko exploiter yango mais la plupart bato bazo suka kana côté assez on a ça la pharmacie moko ko ça la pharmacie na bato baza koto donc maman na sepeli mingi bala simatoko ya de botika la malamu merci beaucoup maman nani Maman Raïssa, merci beaucoup. Maman Bibi Chibo, tu vois, journaliste, merci. Mais quand tu es venu au la télévision, mais Zalaka, ce qui est la Kisaka. Il y a téléphone, réseau Zalaka. Il y a un téléphone, tu as les 4 heures, merci. Ba mambo te la bidwa. Boko kabilanga kwanga te. Ya biso te mbonga ezate to futa ba. Baba nana kokaba boye misi mutu mupaya pa yaka pena bolamu ayebo mwa bakisi vraiment. Bino mwana ngwe bele. Baba nana kokaba mukomso mwa mpaya ile bakwanga. Na
ya solo baloba te ke moyen eza te wana eza malamu te okimisa lipamboli kokela biso te beli nanu te. Tout bien makasi. Na moni opemioni. Ah, na pemira bon, combat oyo eza combat donc l'homme doit se battre. L'homme doit se battre pour ceux qui au logité au Goliath. Na kati ya dingidingi. Na kati ya dingidingi commune Nsele. Na commune Nsele mabele mame. Mabele keti mokali kimbantseke nde yango fo ba volonté ezala po ezala à la longue kitoko. Siko loko nini efesa pasi penda lobi ke opemi boyezani nzela to motuka ezangi yo to nini te zande ba système ya vie po motuka ezali velo ezali ba moto ezali eza tout wana ba système alors o eza système nane ya luta contre nous donc c'est-à-dire faut makasi pour chemin de fer o eza penza que tout mène à Rome tout chemin mène à Rome bana basumba bien kaka bien c'est que ya oloba mingi ezate ya osenga ezate ya osenga passe la pesa passe mais osali système ya ke eza fin du monde te côté to bandana côté to kosuka eza pona veloté ba makamusu ezali ke ya eza nango mituka ba nyonso ezali ba projet kaka eza ba projet yango wana pour le moment na sali moi système oyo po bana ba bikela eza bien pour ceux qui muta yo kokuta yo pas soutenir akuto de choses la kati ya ba idée na yo zambe za déjà makamu déjà ezali mutu ana koya kaka pour financer yo comme ça makamu ça nini etambola kitoko vraiment osenga na nzambe yemo mutamusi nyonso eke marché nango kitoko kombo na papa nani kombo na ngai papa Mbo Lipasa na kati ya mabela dingindingi kati ya mabela dingindingi nde tozo lutaka po to luka mwa eloko tambola ya kolia na sepe makasi merci merci maman vraiment bonne année merci beaucoup malgré pondu to zuite pondu bo zuite eza kokanga makasi talaka eza problème te mbasima mbalasima merci sepe ni mais to bo zate rien nazalaka catholicain donc nalongwa na catholique bata catholique basalanga mabe bazwi batielinga mbasu likolo ya mokanda babanda kopesa nga na banda kotanga chaque dimanche en plus balobi na nga boyeke na banda kokende kolakisa bilamba nalakisake ngai natanga te bata katoliki te bato katoliki atinda bato basala mabe te bato basalaka mabe eza mutu auti na bomo na ye kuna pa na bango na famille na ye ayi kokota na kati iglesia iglesia moninga katoliki azoteya bato bambi ezali malamu te mais makambo bakoteyaka na bato lokola mitema eza makasi ezokota na kati ya bato te yango nde zu ezokola makasi mais katoliki asalaka bato ya katoliki basalaka bato mabe te mais bato oyo bazala lokola bato ya mokili nde bazoya na makambo mabe na kati ya iglesia mpona koyokisa nkombo ya Yesu soni mais bato ya katoliki batindaka bato basala mambi te mambi ezala kati na biso moko bato ndenge totamboli boye soki mitema na biso efongwami eza na esengo na kati na biso makambo nyonso esala nini eosimba mais ntango bazomona moninga seke mutu wana bongwana nanu te maye bazoloba na kati ya basali na nzambe na kati na ye nanu ekota te yango na moni banda kosala sikola kolongola katolike oke wapi nalonga na katoliki navanda mais naza katolike mpo nazwa batemi na katolike nazwa confirmation na katolike okula nakula mpe na katolike ntango mpe pasi wana eyelinga
en tout cas bata catholique bayaka basalaka messe penza ambote na bino messe ya suka ya muto akufelaka na catholique basalanga messe oyoka malamu mpona yoka malamu mais bango nde bazalaki na posa ya liwa puisque basali messe bazwi carte ya baptême nanga batie na tolo nanga bazwi sutana na bango balatisi nga bazwi buji oyo topelisaka na paki batie na mutu na nga en plus bazokende kotambolaka balobi ke soki bomoni mama akufi borapidite bolongola biloko wana akende nango te wana eza makanisi ya bato bakokoti koya kaka mpona kobebisa motema mutu mais soki eza makanisi na bango eshuwaki omoni teke eza bongo te esimbi nango te obikaki te obikaki te nabikaki mama na ngolo ya mama Sainte Maria kola ezaki deja sina tia bilaka na ye naza mama régionnaire ekotikala kaka mama régionnaire moto kolongola ngai ape balona Kongo bololo uti zamba kaka kotenga na uti kuda makasa bapela mapela zamba sikoyo bozokanga mpo boteka eloba bozokanga mpo boteka ya oteka ndunda bosotita bilanga touti bilanga bilanga touti bilanga toteka ndunda boteka awa toketela Kishasa sikoyo bino mo obwala Kishasa sikoyo baboketela Kishasa sikoyo bwakaboloba bapesanga trouble ferme na tenda awa toke Kishasa sikoyo babisinga awa eza na kati ya commune ya Nsele sikoyo ntongo bino boloba geto oketeka Kishasa sikoyo makambo bolobalanga Kishasa bino boza toza na Kishasa mena efungwami te eza na baferme tosengi bino botinda biso nzela eza mabe bamoto ekotaka mituka ekotaka neti biso boye tomema bakilo toza na mbongo mokie transport eza te mpo nzela eza mabe moto mwa oketiki kim eza te tosengi nzela eza malamu tolesa bapopulation biloko ekenda bakomine minene ebele baliaka me takote biso towutaka sikoyo bokenda ndeni bokenda na mutuka tomema na mutu bifunda mitu kilo kingo ekekeye me osipoteka kilo ti okoma ndako olali 5 olamuki oketeka na bavile na bapascal kotamwisa pe wenze ezala biso te seke bino babiloko bozoteka eza biloko bino mo bosalaka te tosombaka pe toya kosomba ale toketeka lisu na Kishasa boya kosomba pe bosombi me na moins cher te moins cher te tosomba bamipikuti bosombaka mukala to mipiku baboke obia mwa mukala mukie omona o 25 o 30 bino na Kinshasa bokenda oteka en côté ni toteka na Pascal na mbela kuna commune penze be tokenda senga donc bakomine beli tokenda siko ye siko akenda koteka ka akenda koteka ka Kongo bololo babaki na po na Covid eza bien yo teka kyango ya fresh ya Covid mama oya bien mama na uto somba ngo pe na zamba bato oyo eza zamba ba Kongo yango tobuka ba Kongo bolo eza kisi etreta kanzoto amutu namoni wala kuna makasa mapela o mapela zamba o siki makasa msuswana eza siki basangisaka nako eza nini siki mona siko mama osoboya koloba ta siko nga biloko na yebi yango te wapi yango siki yango oyo siko esalaka nini etretaka malaria typhoid etreta malaria yo za docteur nga naza docteur ya bokoko mpona mesana mosala oyo Kongo bolo basala neni batokisi na siki wana bosangisi na siki otokisi ozomela soko lingi komela te otokisi ozosokola ozindambu ozotongola wana ebomi nyonso ebomi na malaria très bien na corona ewo nasepeli ana jona dingilingi wa mama na mama Maringimba
Mama Maringimba na sepeli na mama Maringimba baramba ala kisinga na sepeli na makasi. Yo mama Yo Malina. Malina yo akutana mama Lewa. Malewa na tomonya onte ata mwa Thompson eza. Eza kuna te ande to lia ne Malewa. Eza to pema ka. Obi ke ndinda ya fresh penza. Mwa ete uti tele musika. Siko fo ke koteka ngo lisusu. To gena gambela. Wala boke lelo kaka. Toke lobby. Bo bongisa. De ma 4. Bo ma 4 boke bo bimiti gambela to bo so transport wa. To na nangamba bon. Sika transport zate to nyokama. Tozaka na Kinshasa mais tozo souffrir makasi. Be baba si toko boy. Mwete. Tata mutuka baba se sila. To bongisa penzela. De papa ki meza de mama. Il faut non koluka comme ça tant bazo ba ke passe ezali. Yango tozo ya poto lo ba po. Poto bele ba bele ba tata misala to souffrir. O bele misala na biso te. To apoza misala bien to bonga. Misala yango ya kitoko ya mboka na biso yango basi to me makilo. Transport ezate to nyoka ba moto pe ezate. Omoni misala lokala. Il n'y a jamais de son métier. Bozole sabatu. Mais le quoi petit neza to na besoin ba encadrer bino na kati ya musala bozo sala. Ba benga ngo entrepreneuriat. Mbongo na yo mbongo na mbongo ko zeleza passion yo ki ko ka sonya musala na yo te Msandenze la transport. De yango wana lokwa pasi yango na to akotala koto puna makambo nze. Mama lewa kabela mwa Thompson. Mama lewa kabela mwa Thompson. Nini otikali? Obike madeso kitoko Bon appétit. Bino maninga bo olia déjà na aéro na 12h ezandeni. Pour kisabu kaka tone ni bwa ba jardinier boza ba jo ba nini mun 5 bino na 12h ya bo olia. Makamni bo sala. Zo sama boka to ti komi. Sama boka komi mabuka ngone za ngone zo sala komi. Ya onza lezibi seto la mi biloko to da na malewa kama. Mama lewa ngayo na oya. Na pusa pembeni. Mama lewa loba na mwa lilo ba ma yana simo pesinga Thompson na soso na lia. Mama lewa yo komo no mama nani? Mama Lina. Mama Lina. Ntalesa batu ko to yo to voter. Ba voter O voter. On so pesi taka batu ba olia euro na 12. Ko ba passer l'équipe na mokili. Yo mo pesa ka candidature comme ça to voter pour les sabatu ko to. Mais on a ko cha ko mama nani? Mama nani? Mama Lina. Mama Lina sala malewa banda kala to banda kala sala po bata ko to bazala. Moi ce ko to voter. Ngana pesi ko bimba na le ko ma président. Then on ya lukilanga sa mama. Oyoki mutawa kama bango yo. Bongo te. Po mama même en tout la biskaza kuna alobi ke non. Maman na biso yo aza kote no digidingi asala malewa siko bio osenga nini osenga kureza te osenga ni bakoni toni osekpa mai do bakoza zo ba pompe do ba mai to ba forage ba forage bozaka nango te tozala nango te babumu ko swa bana yo aka oke bo tifoide oboye to aka ba pompe kotoyo susi na biso yango wana pesa mbote na papa moko bolobo papa Blaise Boulele na besoin forage papa Blaise Boulele to na posa ya forage yebisa papa Roni na besoin forage papa Roni na posa forage. En tout cas, la CPL makasi tale na lia temele na yo mkwana ifo lambela nga yanga moko Thompson na kuisa sikoyo na uti kuna place ta utaki don atamoli pendant 1 heure du temps ce qu'on a bimi na Prince na bimi ana Prince na quartier ba benga manenga na okende pote na kende ko chiter pona zwa transport potozo. En tout cas balandi ba kolanda biso ba balanda kama mama bibish na émission Femme en Action Plus na découverte ya biso podcast azana ba découverte belé bana ya Londres bana Angleterre nazo raisonner vraiment que tala distance on na outi
na bimisi ko na prince quartier babenga ngo Manenga ande biska toko mona siko moto poto uti zamba na dingi ato ina quartier ya Manenga na okende na komoshite nazopesa mbote na balandi nyonso ya émission Femme à l'action please na kati na découverte ya biso podcast nazo pesa merci na Nzambe o asali ke poto uta biska to uti to nyo kwami. Donc je salue mon boss, le grand monsieur, mon boss Roni Malundama. Na salué boss danga osala ke poto ke sa ba découverte ya biso podcast bo s'abonner. Je salue mon grand boss Yannick Malundama. Yannick Malundama pambote na yo lo bango lo kwa na anglais. Le grand boss Roni Malundama, la grande dame Mère Mantuila, babi la reine mère, ya pesa victoire à coach fort, ya pesa toujours coaché grand coach makasi a coach kabiso fort biska za musika mais te bébé c'est wa no saki kitoko makasi. Donc la grande dame tala rande bazoli la yo ngana komo kita na mo chité. Je salue tout le monde. Ya biso podcast na bo sanité prida na bo sanité bande konyo sur na kati ya mouvement na kati ya biso podcast bo s'abonner en tout cas nazo singa bo s'abonner nazo tala le grand monsieur nazo tala ke non mobali kitoko ngamba tonda de Kofi. Donc Kofi a sindité mais les grands caméramans soko boy mela tonga bien ça mokili na yo ponga beta toro na boss nanga Roni na Mère Mantuila na Yannick Malundama soko yo boy mela na otonga sala mokili na mais le grand boss na pesi mbote tokomo chité soki mwana Nzambe ayete tokokutana na bino mbala sima tokei. Matoye yoki miswe moni linga kolobezati otemeza temo misale monani linga kolobezati uti musika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso po na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temo misale monani linga kolobezati uti musika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temo misale monani linga kolobezati uti musika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati